Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a Herbe au côté de la émission Oyo. Il faut vous comprendre que ton gabino mingi, surtout bato bazala abonné na cleboa.com, ton gabino mingi partout aux ali, gros bisous na bino. Là, je fais mes gros bisous à celle qu'on appelle Pichu Mangaya. Moi, ça Pembe Boss Lady, Kolekaote Boss Lady, Boss Lady, Boss Lady. Et à Délanesso, tonton Banda, le boss bien très gentil. Mais aujourd'hui, vraiment, on va recevoir pour vous Mich Kangandou de la team Ouata. Vous remarquez que l'autre fois, c'était avec Arnaqué, l'autre aussi Mishka, tellement Mokoza, chef d'orchestre. Tobito Betane non ma solo parce que dans un plus n'a pas ça éclaircissement dans ma camomso les kaki. Je fais aussi mes gros bisous à celle qu'on appelle Jolili Atala à Cher et à Nos, moi à Londres à solo Koleko à Zate, Tobi que Jolili Atala va comme belé mais à Londres des bisous tolobaka et wana que papa malamu, bon séjour na batunyo so bazana kin Madembo, Arimodogo, ba te belé ba bisous to tank te bo excuser bisous. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonsoir à Mishka. Bonsoir Mishka. Bonsoir. Boni. Ça va par la grâce de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant. C'est bon, Boni Basangwa la team Ouata, Ezo Kenende. Pepele. T'es franchement. La vie est toi si pour la vérité. Mais, vérité Zabnage, je l'ai à tout chablag à part. Na Kini, na Minitsu, na Mboko, na Congo. Orchestre le roi Oezati. Ça va m'abattant. Oh, tango wata donc orchestre le roi Oezati. Il faut le bander bien que orchestre il y a pas problème local là Oyo Ezati. Pas problème n'est ane. Et parce que tu as remarqué ezala na ba chroniqueur, ezala ba chroniqueuse, ezala na ba musicien, so que za pa na orchestre ezala mutu fa lekela. Allo bela basala ki kutu boy. Et la team, hérité, eni ezaka wa. Et ça bino bien. Si tout bino ba chroniqueur, il y a ba internet et ça va bien. Yo so moni sujet moi à mon musique na internet au sans combo héritier to et la team Ouata. C'est-à-dire quoi? Nous sommes à la page. Personne ne peut s'en passer de cette idéologie, de cet orchestre ou bien de nos événements ou quoi. Il y a un moment où tout fait là-bas. Il y a un moment où il faut que tu biso na marambutu. Pour tangweza ya Ouata. So bien orchestre il y a n'engolo tete. Pour lui pour na ba côté wana so été. T'es bien de boza orchestre ya babo été le babé orchestre succès orchestre ya bien bon succès problème est ça que succès za nango to boy que succès za la team to zo be la problème pona nini soko fans o yambi ata 5 chroniqueurs o tuni bango ba question mutu moko ta ko sili ça ba question na e ba réponse na e sans lekela awa donc ne auto remarquer que problème est belé et zo botama awa te sera lesquels les AAT na émission et tout li bon ça la non bien c'est ça la bango bien va ça on va vu bon on fait ça la bien mais na bien c'est la non bien parce que au cholo ba place OK non pour doit soit succès pour m'tolo ba fa les kala watim na alobela la team c'est que ça la non bien c'est na lobi no boy libanga bambara na mbumetela te ya ngoni mutu tout makanisi na ndenge ogikalala na Jansi Mandar ba fsenga benga Mishka mais tu comprends te basala surtout sur internet pour migolo au monde to que pas mon information internet pour ça blague pour se permettre voilà nation en Australie un peu partout bato ça makambo yo tuninga ezaka yote makambo yo tuninga ezaka yote ezaba JR ku ba ba États-Unis ba ya mama Chantal Tumba ba kaka nengo tuninga nenge pe bango batunanga mais ndai ni comme kali kam nyonso fo ba cha ko mona bino abi boyo ke non pas cité ba sa publicité na biso la bibino pe ça bino bien mais olega wa piso lobeli héritier te olobeli la team Ouata na été faut mettre les sonnes simba faut tanga biso o ba cha oka pour ça la ba vie vous comprenez donc mututu on mona ke na quoi na mo fa lobela eloko moko boye yango moni il faut tokeba bino bolo ba pe vérité botele mena biso ba chenengi na bino simbite bani na bino simbate voilà ton dimanche à 100% mais moi par mo robo ton dimanche c'est-à-dire à 50% tu vois OK tu ça l'effort mais ba oya ba to simbate wana bolo bango te tisiko bo fani nie bo mi baba
nani yango esimba ya bato ezosimba te eloba non parce que non la musique congolaise naoloba ya ba oyo ezosimba te il faut tala na vérité mo parce que quand tu dis qu'il y a ba oyo ezosimba te il faut loba que non exemple ya mutubo ya orchestre tel yo moni que ezosimba te retirade da carrière d'honneur tokomi na 2 ans 2 ans yango tokokisa bazobimisa baalbum ba 2 ba 3 ba single bani bazobunda baokoma kati nayebisaka na début makambo oyo bokosala tout mais kosala nzembo koleka tout en noir ya mwa pasi jusqu'à preuve du contraire na yo moto ovandi oyebike nzembo eleka bme te ndenge bayebisanga pa juste baye mishka nzembo eleki bme te Mishka Ngandou, merci pour tes réponses, Mishka. Mais le monde a remarqué, Ernaï Awa, Namoni plus, Batebele, Bazape, na maison, mère, Namoni Bango Awa, Namoni na musicien, mon coordonné, évité à Cabo, c'est ou bien, si je ne me trompe pas. Il y a une danseuse Awa, non, il y a des binômes, ça n'a pas de quoi, Cabo, zo recruté, nan, bozo, Cabo, tabat. Musicien Cabo, c'est. Danseuse, il y a. Non, excusez-moi. Ngana yebika sans toi voiture ça na mona ba danseuse kuna tena mona sans toi ba otindika kanga mobu izokita ngomba sa moteur jara sa moteur na mona mama ba danseuse te Mishka Ngandou nini yango koloba na phénomène ezo le kamikolo toyoki ke non na la team wata soko sali problème héritier watana ba gifler yo phénomène ya depuis jeune ngana yebika phénomène moko phénomène we ranson na lobby bon makamoto yoki oezake non na la team soki muto sali problème ba gifler na émission na nini en pleine rep mabe na bino yango to solo la mambato yoka kité ba rumeur non la chroniqueuse yakati yo na source quand je parle ça n'est que non confond na bino moko uto ça les manarep ba gifler qui est en pleine répétition nde na olinga na yeba na yo pe basala ko bongo ko lingo yeba lokuta na yo oyo lingo yeba lokuta wana oboyokanaki obalobi on a bato boyoki balobaki wana bo filma ba repa chaque répétition na biso ba filma police fait la biso to yana ba police yo oyo yezani oyo yesi rep muto so ko te rep muto so ko et puis ngana ko sala émission na yo na ye ko sala émission na zana don na ki rep te na ko sala émission compliqué ato lobi makasi o compliqué ngana rien compliqué ton en train de parler bana yo nani ebiso ke rep police ba filmate olungo bangani biso ça na filma la rep na no police yo filmate mo point nos ba affirmation ya ba fait oyo yebité oh tu affirmes quoi ba beta nani loba muto ba beta loba héritier oh bino bolinga bolobela wana oh bolinga bo salir image na esa bino esimbate je vous avais prévu na sala ba émission na bandeli na loba boye tango likamuna tango nango oh tango wata nzambe so apesi mutu temps asala temps na ye na yebisio ke ba mekango te moni so bo mekango ezarabna ke so bo mekango soki pena bo mekango ti na niveau mona nzamba ba di ngana pesi temps na mutu yo so meka bo mona mnaki ba fe nango ba retour ezaramabe mais makabato ba liwa même mambo ebele voilà donc héritier bino bolinga bo kotisa na mito bato ezango yango ti oh bino boye baka ça ne bato bozala na bango ba memaka pe ba ko esa biso net biso to la biso ba panzisa ko to ki likambo to ya plus na source to tout na to yeba ba panzisa ngo ko panza sango na mino ezate ya olamuri na tongo chege moko ya lobino kaka yo ziongo comme vrai oye nango olobi bon normalement pe atesa bongo ndimate parce que caméra ndezo filmer yo normalement atesa bongo ndimate wana mambolo ba yango te bato ba otala ngana yo yebisanga mukolo babeta mutu mbata mutango nani esiliti so lobi te oyo mishka nga sala be miswa polémique te na bonde na loba esala nga sous problème comme ne bimaki neni ni bon eza bongo te ba mishka nga nous tozo continuer toujours l'émission na biso Nazana posa oyebisanga nanu journée toujours à matanga ADT to remarquer que non il y avait bateau basaki na wenge kala bayaki na matanga tomona ki ba robino tomona ba fabrigas tomona kutu bato BCBG bayaki mais Mishka Ngandou to yebi ke Mishka Ngandou o uta pe kuna tomona présence na matanga te c'est parce que héritier watana bayaki te nda peksa bino so boya te bon nako comparer makambuté pour ça to le bela liwa faut payer sa valeur na bato omoni to ba bantu faut respecter ba mort
mais soki ekomi matanga moko mpenake il faut balobake bato mosusu baya te po ekosala boye po mutu mpo alingaka asala moto eloko aza te mutu alingaka asala moto eloko aya te mais soki bokomi koannonce neti ke bato fo baya matanga te non yango nde question te yango nde eloko fo bolobela te plutôt fo bomilobela mais pourquoi bato nga alobi yo te sozo comprendre nga bato bazo interdire bato parce que tu peux avoir raison parce que basalaki liste mo ebimaki fausse liste mo ebimaki batanga bakombo bato ke oyo akoya te oyo akoya te oyo boya akoya te mais tomonaki biso tozwaki to onsola na bato ya maison mère totunaki bango balobi ke non matanga eza place opekisa mutu te matanga eza place opekisa mutu te tomonaki bato ebele bazalaka na wenge bayaki na bato kuba misusu tozalaki susu te bakoya bayaki mais mishka ndinga nazokamba yo po zaka na wenge oyaki matanga te pourquoi Olobi bien tu as commencé par une liste des gens interdits Yarouya et après Olobi okenda retourna n'est-ce pas donc il y avait une liste et abatu bango batangaki biso beto na kaza liste ngo namonaki l'activité namonaki hérité mais namonaki l'activité avant on a développé le monde en roloba déjà biso toki na matanga Charlie Mobutu poser pe ba question na bango ba yebaka eso bayaka to comparer c'est bon na sauter na problème maintenant na sauter to comparer parce que nga na répondre Charlie Azaki non répondre OK c'est bon voilà to l'exemple ba yebi kala to l'exemple ils a problème té vous comprenez mais ce que problème est à wapi déjà il y a liboso même so que héritier so avec matanga wana po azakité aina na poto so que héritier avec matanga mutanga c'est eloko na arrêtez je t'informe écoute-moi je t'informe que le jour où on a fini la répétition héritier a suivi la quai Olivier qui n'est matanga wana oki mamna ça voilà donc déjà à taper ayaki mutansa eloko azati Olivier ayaki matanga Olivier ayaki matanga ba menansaki na lobino boye question moi on répondre bien aux athées na bato ba ota avec héritier pe soki matanga ngo sa eloko te mais problème amune nezanini to ba bantu bo bimisa te bo faire circuler une liste soit disant bato ayete na matanga bato bo respecter na mutu akufite bobino so poani parce que vous n'aidez pas les gens quand il faut quand ils ont besoin de votre aide. Tant problème est comme Marabobimi. Vous menez comme à 2-3 et ça la mabe. Allez. Voilà. Tout yo. Batu baya te po mo banga soni. Yaki kokoto na bino. Problème c'est zanini. Na bisoni yaki ko ki kokoto na bino. Ki kokoto za lingala. Parce que problème c'est zanini. Butala respect on a te batu baya matanga to baya te. On est dans la quartier. La famille, on va être famille, on va être famille, on va être famille, on va 7, 8, 9. Dans la quartier, la venue, na bino so chez bino beaucoup fait la trop balobani. Bato quartier balobani. Misap. So le lupango ba show. Lupango le roi de la forêt au PC Mbote parce que wa tapé ça Mbote. Bakuta na wapi bo pesa na Mbote. Tanga ya Monib. Bakuta na matanga Monib. Bisoto yaki matanga pona Monib bo to matanga pesa to Mbote. Adresse na yeza na ma campagne na vende la paix. Tu sais bon te. So linga pesa vie na Mbote. Ah okeno pesa Mbote. Pourquoi bino mo comme ça? Ba tunyo so baya kizela ba misenyo so baya kina nani na ba kendo pesa Mbote poani. Parce que normalement na matanga so mutu afazela là il y avait brigade. So mutu afandi na nzela azoleka. Il y aura absolument batu mususu ezanga ya za sans impact, il faut créer impact. Le roi a pesa Mbote tenga na pesa Mbote ba changa caméra, il faut la penga yora sosuka yango na te suka bo sala album na manzembu, batu abina ba yoka. Ata bo pesi ba Mbote yango tende Mbote na ko betsa musique na bino. Wemba. Alors je te posais la question. Yo so kutena le roi de la forêt au PC Mbote te. Parce que
ndoko lobi ke likamono soso ba lobi concerné Goga so te atana nzelat ata bokuta une place mobo kenda e pas vie na mobo invité ke yepa yo no pese mbote parce que ocholo ba ke likamono soso concerné ki Goga so ba lobi ke akoma na te po sa la ngote ndena lobi jour ala ndelo ba ma ka pesa mbote te c'est que yo pese okuta no pese mbote te na bien yo yebite ke fari kombo erite ba memo na bandundu yo yebite na tuni so yebite ke fari kombo oh tant baloba e kombo fo memo na bandundu kombo ne ba memo de na bandundu ndenge ba silisaka jibe na ba tanga ba kombo ba oyebi so rango pas sino ezani gambote pas sino fo mbote kaka ba pe ba mbote de la forêt a pesa bambote ya minene na monde otala ba korata kutana ba Missy Elliott azana ba Shaggy bombote ya danger na vine za so pesa hérité bolingo transformer nani Mishka Ngadu moi munoko ebi natalo na obi kwa munoko yo lenga munoko ngata no répondre yo benga na za munoko te au grâce na biso ya grâce ya Mwanza yana Patricia Mwanza ça c'est ma famille à London. So va autant de on va plaisir. Mike Lova so autant on lova boire plaisir. Venanga Pongo Pontiac, Brice Kisombe, les couples j'aime mon mari, mère Anto Antouf, Maître Zefimo et maman Curtis, Afina Tracy. C'est mon collégien de Bruxelles là, Guy Machine dans les postes. Non, pas solo tobo, non pas solo tobo comme banga na yo. Té. Oh, comment tu sais que ça l'émission comment OK na on. Problème exact. Mishka, tout le monde a qui Goga Auto Msanzembo na Abimise, zobi manungo nungo clip paf. Fali pour Abimise kaka école paf et trouver maman Goga. Okimisanga école, okimisanga oui bien. Ngala ebi rita emala nzembo mobo. Kimisanga école, kimisanga l'école, tisanga izemi. Oui bien. Gino Check pour le roi de France. Nzembo l'école, école ya JDT. Vrai chasseur là. Mona likolo na. École, nabi école ya Fali Poupa. Zipi o ya bino to. École ya Fali. Ezipini. École. Bon. Na ba information ngana ebiti lelo. Trop sansa ba américain ba congolais te. Ça dit les soldats américains, bo soldats ba américains. Soldats ba congolais ba sali. Banzele ba sali ya ba. Parce que on a face ngai. Biso to ba to ba le moine, obi le moine. Obi le moine. Obi mo bala mara Shell Futa. Obi Choukou. Choukou obi Karine Jate. Ya Chino capitaine. Ya ba Ndin Jate. Donc voilà quoi. Ngana biga nzemba okimisanga eko ya JDT. Les Américains, faut pas mélanger les Américains et les Congolais. Ou soit soit les Américains beta rumba ba ko batobi. Sori bilom super simbite bolo bara pe ke simbite boza ma baby no. Oh bino bo sara à 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Mishka, nous voici déjà à la fin de notre mission Mishka. Nous avons pour ça un mot de la fin par rapport à l'interview. Nous avons salutation à la voiture sur la Mishka parce que nous avons René Mikoloani. Dauphin Bimio Biminani. Yona. Yo Biminani. Ngana poina ngana bino ngana nzombo yoni lelo na préféré na sala nga vocal à Diego ya mabe Senior capitaine Boyebisa Marachel Teji Bolingo Boyebisa Marachel Karine Jatelanga Boyebisa Marachel Junior capitaine Boyebisa Marachel l'amour du cœur coûte cher
Ndenge ozesika na motema moto, sache que tu es cher. La motema tenda il est moine. Au premier regard, j'ai su que c'était toi mon bébé. Amour vrai. Ça n'a pas le vocal, Diego. Comprenez-vous? Adossez-moi 10 minutes. Léon a préféré un vocal à Diego. Comprenez-vous? Ça va bien. Botika. Américain na musique na bango ba congolais na musique biso betaka musique na biso ba rumba na biso ba nzembo na biso to ça peut featuring to ça peut mélange mais nous sommes des Congolais, nous restons Congolais, on n'est pas complexé. Voilà comment na biso ezali ke musique na biso lelo lobby na mokile o kana ndenge américain o kana mais biso ezali to koma bango to ça c'est pas ça soki pe lo mso simbite bondi bange simbite Rechid Lunga Stomia Kafulek Nadine Ngandou, Christian Ngandou, ma famille, Titi Ngandou, je vous aime trop. Gloria et File, Gloria Mapumba. En tout cas, Pamphile Sinkou na state, Didi Diakese na state, Arnold Djambamae sur Petit Langa na state, J.R. Koubayama Chantal Tumba, Popol Nkoko Mas for Love, David Massamba, Nabosanité Mike Lovalova, le roi d'esprit, Guigui Chanel et les autres, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Na Londres, na Omona Bongo, bébé Yvette, Kabangu, bébé Yvette, Gradi Lubaki, Nyota Mujinga, Mujinga Yaba Nyota, Nyota Mujinga Yana Denis Kabedio Yanga, Yaba, voilà. Il y a Romain, voilà. Moi, il y a Kabedi Denis, la grande, Delanda et les autres. Et pour les Kataël et les psy, la personne sont beauté. Donc je vous aime trop. Permettez-moi de vous faire ta boulotte. Comprenez? Mais il y a le bain à côté non. Moutoua, au beau salut, ma moutoua, au beau salut, non. Nous voici déjà à la fin de notre mission. Merci à tout le monde. Merci à Jolili Atala. Comprenez vraiment, là on est à la rep de la team Wata. Vous comprenez que Bazo Yemba, Badonces, Bazo Sani, vous comprenez qui m'a kelé. Mais Tongi Binobingi est resté branché sur cleboa.com. Bisous à vous. Peace.